JB Mpiana attaque parent d'Aïda na Soraya, il a reconnu. Si ko bino to bo finga ki bato abo ko lobawa alo bozo finga mwana mwasi wana bana basi musu o bato finga mwana mwasi wana na télévision na moni bango moko ba mission ba botsa bango pe bimana ba pesa bango pe lokote baza ba deuxième dan troisième dan na déception ba musicien mais ba yiko finga famille wana est-ce que mwana nino abina ka uta na famille ministre yuso mwana moko ministre congolais ko bina eza ba passion eza na souffrance ba passion ngo mona bana na ba yako bina parce que JB bobo sanate aza résident na Ngelebe JB Nenga Zawana abeta Zénith, Olympia, Bercy, aza n'importe qui te. Abanga kebike soki e koti kotoyo a rolekati. Yango na sepeli na décision responsable ya JB ya komona ke atali kofi bato zalinga kofi mingi kofi no zomona zalinga ka trop mais mukwazaki na prison bato ba yakite bato ba komia lekisia donc pour dire azeka na famille na ye. Donc pour dire que les jours où pe ko ya bongo JB alinga ama comprendre que na kozalanga moko. Il a na sepeli na nenga reconnaître loko wana andimiko ko pesa ba congolais ko yokisa ba congolais pas cité andimiko de dommager lisusu apesi mbongo asali makamyo tu akwasime na mwana et puis loko to sengi na JB Mpiana kaka o senga ba maman congolaise pardon nyoso baza na monde entier parce que bazoki na likambo moi sinyo surtout azali ao mais c'est quoi c'est lui-même qui a pris la solution on ne sait pas na eloko wana mais ce qui est bien il faut asenga siko pardon na maman nyoso baza na poto ba maman nyoso baza partout ce que na mwana bango asenga bango pardon ezerere salamaki l'erreur timé naza mutu l'homme infaillible mais ozomona na yoki na pasi basi ole ba comprendre que ezali kamoko eza bien to condamné lelo JB omoni JB nda ache ba contre mire alaki si ba congolais que bokoyi ko loba mais je peux prendre une décision en tant qu'un homme ayi awa siko akoti na famille asali makambo. Est-ce que bolingaki bato balingaki na télévision JB violeur muyibi to kangayo olingo lingate to salabo mais moi naza na kati wana moi na batazo souffrir parce qu'on peut tout parler mais moi na wana brinette na moi na solution na bango ezani. On a du gaz, Restaurant MK Royal, aux spécialités afro-congolaises. Situé au numéro 10 bis, avenue Descartes, à Limay-Brévannes, 94 450, à 10 minutes de la gare de Villeneuve-Saint-Jean. Ouverture tous les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 1h du matin. Pour un repas convivial, dans une ambiance musicale bien tamisée, rendez-vous au restaurant MK Royal. Réservez votre table au 07 53 61 01 03 ou au 07 58 11 10 72 pour l'organisation de votre événement bien privatisé, baptême, anniversaire ou autre surprise. Bienvenue à la table de Michel Combé, Aigle Royal, royalement vôtre. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout, comme vous le savez très bien, le plaisir a toujours été de notre côté de savoir que vous ne cessez, n'est-ce pas, de nous témoigner votre confiance. Et la grande famille, la grande équipe des Congo Revolution News avec Michel Combe, Aigle Royal, encadré de sorciers. Merci beaucoup à vous tous qui nous aimez, nous également. La meilleure façon pour nous de faire en sorte que nous puissions vous rendre l'ascenseur, c'est de continuer à produire ce travail optimalement. Je suis très heureux dans ce nouveau numéro de recevoir un habitué de cette émission. Avec lui, nous avons l'habitude de cogiter, c'est-à-dire choc d'idées, et la lumière. Il est là avec nous. Chaque semaine, avec lui, nous balayons, n'est-ce pas, l'actualité. Il y a à boire et à manger. Lui également, de son côté, il n'a pas la langue dans sa poche. Il est là avec nous, imbattable de toujours en mouvement. On a plaisir, on a ma casse de sous-sous. De l'eau, tout coutané de sous-sous, nous avons apprécié Santa, apprécié ma casse. Ah, plaisir, Wana, Yaroloba Penteza Lelo. D'abord, comment te portes-tu? Non, toujours très bien, à merveille, toujours 130 kilos, 2 mètres de taille, toujours. Non, on s'est porté très bien. Zambazo Batela vraiment, un colo à Pessinga Soumakas, Azo renouvelé, grâce, grandeur, naïe, motonaï, le rôle à aigle, pananga, tout dans komissaï. Donc vraiment, on a très très bien. Et puis, on a repris l'entraînement déjà. Parce que, on a vendu moi, non, on a relobaté surprise, les alliés, parce que Congolais font une surprise à bien cette fois-ci. Donc, merci, Mingi, na yondo pesa nga parole. Merci, papa n'a vani ces missions, so pesi batumbo, t'étais pas ma tope, Luka pas problème. Merci, Mingi, na Carmela, d'abord mes jumelles que j'aime tant, mes enfants.
bana mokitoko nzamba apesa nga bango Carmele Carmelia, Chrissy Mboma, dit Miss Univers, très intelligente. Et puis Melvin Mboma, Bois Noir, aîné de la famille, très très intelligente. Il y a Denicia, celle-là c'est la plus belle. Et puis Blessing. Et puis merci mingi na bandeko sozola nanga, merci mingi na Sayo Basende na Londres, merci mingi na Nelson Yandele na Paris, Isabas Yafada Basende, Flori Yenga, Mama Balansaka, Mama Gucci, et puis Mami Kingwai Echele, Die Malela, Francis Biba, donc on a bateau la tsarabato puis Mams Mama Bag donc leader à Maxulongo. La tsarabato. Allez qui Andiris la bien expérimenté. Andiris n'a pas si bon de pas mouton to sur la mala monsieur de Congola Brazzaville à la tsaradelis à Songo. Andiris Mbote Bele place aux Olandanga en bière pas comme les autres Andiris et puis Moutonga Jimmy Bofosa Mbote Bele nae vraiment Die Malela Francis Biba en tout cas Mbote Bele na bango merci mingi na PDG Brice Tanguy Lulendo bâti service donc apesi biso ba avocat juif pour na makamto zo sala en tout cas PDG Brice Tanguy Lulendo bâti service merci mingi na service au pesi biso et puis Proms service eza Michel-Ange Mbala jeune moko aza na Bordeaux donc atonga bandako osomi ndako ya tongeli yo construction immobilier makamnyo so Proms service. Donc Michel-Ange Mbala aza na Bordeaux mbote mi place au l'exception et puis Fabrice Kitamvu parking ya Badjogo lobi que première fois neba no amona côté na mona Ngasani mona Chango na Afrique du Sud kuna bazalaki na Jirbo Tunta na Zambie abengi ngai Jirbo bazalaki na ye muta ya vu des fois ye wana bengi nga la passenga abandi ko expliquer nga parcours na ngai ya Nchangu ndena laki en tout cas Fabrice Kitamvu mbote be na place aux Holanda vraiment place aux Ali merci mingi na yo mais eloko moko ezali boko ba millionnaire bo sali saka ba tumsusu bato Nchangu na été pour ali bo sali saka bango te c'est pas c'est Jésus Christ ozo mona na to benga Jésus Christ abanda na Nazareth d'abord babanda na Nazareth avo bien et puis na utaku Bethlehem voilà Bethlehem na nukuna na pozo bima merci mingi na Mami Kankenza na Toulouse merci mingi na BBC Fungula na Louvière veut dire Jeep moko zo tambola et puis Ida Okapi restaurant Fungwami ya mune na matonge wana et puis merci mingi na oh ya mbaba ser na yo na Bruxelles wana Sylvain Katambo ya donc mote bele la place kala mingi te na zo kuna na Bruxelles ya baso to ke tour mo tour na parler ba ya mbayo na bo frère na ngai bo samboka gi matombi et puis Toms Matopi oui que non que le samedi enterrement pour matanga en tout cas na présenter mes condoléances merci beaucoup samedi non kende parce que enterrement exact non sur na salité na cause la wana. Donc toute la famille va se réunir. Toute la famille, vraiment, mes condoléances, tous ensemble. Frères, c'est plus qu'un frère. Tous les gens ensemble. Merci beaucoup, Mbatable. On a présenté ces condoléances dans l'Aïe, dans Moko Oyabiso. Et dans le banc, on a limité, yo tcha commentaire, s'il te plaît. À Koufeli, Moko ya famille na 90 ans. Koufeli, qu'on est à 90 ans. Jimmy Chima à la porte de la chapelle. Lissous. Na lingi yo lo bati. Jimmy Azoli a battu. Toi, ce que c'était pour. Kaka Jimmy on luba wana. 90 ans kasi baba koli a battu changer. Quoi comme oli a mikolo. Pour naka convoiturage ko tika na ambassade à Bruxelles azo sisa battu bo. Même si vous ko lo baté mo lobi quand même. OK. Jimmy Chima à la porte de la chapelle, partenaire à vie de cette émission. Et Mbatable toujours en bon matoko ta maman a fait du sujet. Dans toi des jeux, j'ai suivi un élément tout récemment. J'ai pensé à ton engagement tout réfléchir nganayo. Tu bandas toujours le chapitre politique. Au moment où la marche est au Salama Awa, l'espace européen. Tout le monde a dit récemment des châteaux rouges dans la place de la République. La monnaie qui est en Belgique, 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 la monnaie qui est côté on est au côté, toujours dénoncé, toujours télémélango. Mais siège de l'Union européenne, on a entendu qu'ils sont à Bruxelles. Siège de l'Union européenne. Tout on a tout ça là 2 jours on a na marche. Siège de à Bruxelles. Mais image est ali. Au moment où tout sur l'anganayo. Je crois c'était entre le 19 ou le 20 comme ça. Si je ne m'abuse, l'Union européenne a signé contrat na Rwanda. Par rapport à y a trafic à minerais. Minerais au Rwanda zana moté. Dans les bisous de Rwanda na poto, l'Union européenne ça a sauvé mutu ka Dimitri Mango komi. Pendant que tout ça a été dénoncé auprès des Bango bazo contacté na Rwanda. Moi tu as le dialogue des sourds. Nazara soni mingi sozo lo bananga biloko boyena mayele na moni que nous avons un président faible. Tozana muto azana mteta mboka za faible. C'est un bon marionnette. Donc Félix Tshisekedi to éviter malheur ni biso ba congolais tozwa ya ko soit président oyaza inactif comme ça, un faiblard na bengaka. Po kobo sanate ndenge nini Union européenne
Ole somba biloko pas na biso, mais ndimie somba biloko pas reseller qui est reconnu. Mais justement, instabilité, on est profitant. Mais par rapport au président de la Mais par rapport au président de la si vous tant Mobutu Azalaki, est-ce que ça passait comme ça? Même Laurent Désiré Kabila qu'on le traitait rebelle, ça passait pas comme ça. Si ça passe comme ça, naïe qu'on reconnaître musée Laurent Désiré ma phrase moka lobby, ba Museveni ba kanya bazakolo ba ne Congo, il faut un leadership moko faible pour nanini. Musée Azadir, Azolinga Kopesa Mamba concession te, Azolinga c'est ce qui me lelo ko bazana Félix, ndi bazo sala ngonga balingi. Yo zo mona teza honte pona biso ba congolais ya komona ke biloko eza na ndako na biso, mais ba mundela ndima so bango pa moyibi. Na quel prix? Mais tanga zo so bango pa moyibi wana mort ya bato ezali. Comment na moni Félix bazana Jean-Pierre Bemba na Bruxelles. Jean-Pierre Bemba tindi ba péage nyonso eza côté à est wana bazo mbongo ba pesa pour ne faire de guerre. Tala niveau kaka mbongo. Mbongo on cherche la solution. Effort de guerre na mbongo eza na Congo faut que le ba péage wana kuna. Donc ba yena pas na Bruxelles ba ça le côté Félix qui dira na lobaki na yo. Félix alobaki ni yela kaka ba sola tina tino. Ba ko sola ka ti ceux qui ba kutani une place nzamba ko bango. Yango ta lobaki. Et puis ndenge na ça ozo lobate. Et puis alobaki ke nazana masasi moso na ba drone ko beta la Kigali kuna Kagame akokima na ndako na ye mais Kagame akimite kuta bombarder sur Goma. Donc cela veut dire nous avons quelqu'un na tête à République azo réfléchir té. Donc Félix c'est non ba lobaki Dominique de Villepin azakolo ba Sarkozy, c'est lui le problème. Donc c'est lui le problème, le principal problème, c'est lui le problème, faut te décanter. Parce que toko comme on a honte ya boité, toi qui as dit aux yeux de tous les peuples congolais pona kolobake non Kagame ngana yo tinati na okisoko sakana kana batu ngaite lelo zo lingo négocier na Kagame bozo négocier ne pour comme na lolo siko lobakite. Voilà encore après 7500 promesses non tenues, il a commencé kaka année abandi sous les mêmes aventures. Est-ce que congolais moko ko congolais ba ko côté ba tamona que devant notre république zo na mutu moko za incapable de faire des choses. Yo lobako ko so na mutu na soki beaucoup fina lola. Mais siko zo lukane négociation ya nini? Tango zo lukane négociation bato zo ke na Union européenne bangora ba signer accord na mutuana. Mais ça la guerre. Musée Laurent Désiré azakolo baka lobi Kabila azakolo ba musée mukolo toko kota na Rwanda ba congolais toko zo solution likambo. C'est simple le kotikali yango wana. Toko négociation ko sala maté. Azo lukane négocier suna nanga. Nango so to lo tokanga, nango photo pendre parce que c'est sur petit. Nanga, je sais pas, mon épinani na habité mais intellectuel congolais toi na pour. Tout ça na intellectuel était à moni. Na Jacques Mamba. Nani type MLC un homme na non monnaie intègre nous t'as pas que région de connaître je me suis dit mais donc si intégrité bino bozo luka biso ba faut finir biso na télévision boza ba aîné boza ba aigri boza boye boza la boye mais Jean-Marc Mamba bozo bana c'est l'intellectuel yewana mon négri intellectuel du gouvernement aux rébellions transition en salamine négri mutamayele cela veut dire tout ça na batamayele nous avons des fous en cravate il faut qu'on traquer bango faut qu'on kanga bango to ko tika bango à l'est. Si ko lobby akoya pena rébellion na nanga akobo ape subatu après le ba comme ministre parce que commission lingo bo même yo nenga na zabo de leso lingo za la ministre na mboka na fosa la rébellion obomi batapo atio ministre yo pe nengo zabo so lingo comme ministre Joe Matope il faut que no bo abatu Jazz Kafulu so linga comme ministre il faut que no bo wana no batu après comme ministre ya culture. Est-ce que ça na sens na mboka nini wana? Pourquoi il faut to les katouja na banzela wana? Et ça soni papa makambo tuninga ba kongola zo landanga. Pour nous c'est la honte d'avoir Félix Tshisekedi parce que comme on a Union européenne est considéré yo loko la présidente yo auto prêter serment. On oublie que deuxième mandat à ceux qui sont combien de pourcentage na yebi kutu makambo na yo wana te. Mais président élu soit disant bazo préféré ba somba biloko pas reseller. Mais toi tu es le président ya mboka wana. Est-ce que va considérer yo? Bazon entretenir, ça fait 30 ans déjà que le problème existe. Mais c'est quoi comment ça va parce que pas mon IBI officiel. Mais monsieur donner la cabasso pour ma biso, tozo kufa, tozo na ba problème jusque là on bouge à rien. Mon frère, bandeko nga bazana Goma, bandeko nga bana Uchuru na Muchanga, bandeko nga na Masisi, bo se prendre en charge ne muza lobaki. Ceux qui bozeli gouvernement toko sila. Nous serons exterminés. Donc il faut to longwa na makambo. Donc il faut vraiment ndenge muza lobaki to zo lance, mbeli, to se défendre. Contre bateau ceux qui te tiki bateau ba ça les logoté nanda ki kutu nani Camerounais onani Alain Foka ouais à l'obik na Walikale ils en a ba aérodrome sous seconde ils ont échappé contrôle RVA mais na lobby ça dit ba avion qui t'a coulé ils en a ba concession qu'on a dans il y a encore république dans une autre république mais papa et bana les lotés mais tant yo zolo baboy si ko Félix c'est que dans un président ndene il est président de qui ou de quoi
il y a banani siko parce que ce que vous na walikali ba avion zo matezo qui t'a non contrôlé ça na contrôle RVT ya bisoté siko ça na contrôle la nani lui il est président qui a qui ça kaka na bande ko na biso 60% ba inconscient ba lubo non c'est que d'être ça dénoté ngani ngato qui n'a pas tika lo makamuna ngai tika lo makamuna ngai on parle de congolais tout le monde boyamba ki ba dulo ba zo tika lo makamuna botika ki tout le monde est concerné tika lo makamuna ngai ils concerné ba tunyo so yema mu ya ekolo te za congolais non mais ba ba zo mona makambo te passion na kana ngezate passion na mbujima ezate tala mutu na ngacha tumake ko teka lupangu na ya passe ya sombaki tika bishop pona ake nous la député nanga longoli nani nano yo o nani Kadima longoli et puis bakutani na feti moko na bata IDPS kabuya na Pullman ba isi chatumba bi yo tant que gouvernement eko sala kaka yo ko bamba pantalon ta ba songeli ba malobana yo so na solo na télévision CG bata IDPS wa moni chatumba na Pullman bi yo na gouvernement yo ko bamba 9 pantalon ko bata eko sila yo na yo ki passe pour na chatumba place azolandanga na lobaka no makambo ba lubo bo c'est ba vidéo lobaki yo muluba ko za pouvoir te afinga ba tout est-ce que chatumba finga ko leka mende bazana ye chatumba finga ko leka wili bakonga mais pour nini kaka mais moto ekuta yo kisi batu passe le ko la mende le bazo chéri na bango bato nyoso ba boma batu le bazongi wana nanga ye wana zo boma batu bali basala négociation tous les kakutu kuna te. Ça fait mal et puis au moment où nous parlons toi et moi ma table de Chukamboma les lokaka namoni rendre résultat après les voix moko ya watika biso congolais comment il s'appelle encore chez Robert Okende et puis résultat comme singa conclusion na ngolo abisa suicide hein na pays wana suicide ezala chez Robert Okende tata mobimba uti benanda kunaye na tiki bana na ye na pesi bana na ye nyoso mbote place ozola ndanga bana chéri donc na famille mobimba ba tete la nyoso tout famille tete la comment dirais-je famille tete la mbote belé ana mongo ana do mutauti bena nanda kuna ye chéri donc na ko se suicider kuna pour ani Félix se suicider te moni siko yebisanga mboka bo ngana zoka mwate parce que Félix c'est que dit mon lobby que justice na bango za bata maboma yango mdezo pese trouble na ngene RTNT et ça justice ceux qui déjà soit disant c'est un cancer ceux qui déjà soit disant numéro 1 juste numéro 1 magistrat suprême ça y ceux qui ont reconnaître que gouvernement moko yazo diriger justice na ngo za bata maboma mais il a tout dit. Nous avons des fous, bah, au Kangé à 12h, à 13h, bah, bimisi, maman qui tient au hôpital, na cacho, maman, oya, à son akide, bah, mais, bah, Mouinga, Libanda, Jamal, Libanda, tout le monde va dans Libanda. C'est ça la justice du Congo. C'est ça. Bon, on a pour l'année. Tout passe, mais il faut qu'on change ça. Moukolo, oyo, makambo, il faut changer, il faut tout ça, la vraie justice pour la chéribo Ken. Ça fait mal, mais c'est l'espère de famille accueillie, histoire n'a pas. Si quand on a histoire, banani ba master, ou anga ba o nani. Rosimu Kendi. Bazako sala ba aller retour à Kotambola. Tamu yemoni mutakenda sur notre famille nae. Nana qui para famille nae. Maman Denise a préféré que nos joies, ba Rwandais bana ba Rwandais na Rwanda ye na bango mais famille wane vande zo souffrir. Voilà un peu de biloko msusu bazaka ngona ba bossa na kamba omba. Ma table de Chukamboma, ça fait énormément mal, mais toujours dans le contexte on a politique, na mona qui président Félix Tshisekedi na ancien chef d'état Joseph Kabila bakutani na matanga banda mboka mais oyetoye na lobby hein oyebi Kabila maman livo fu batuna no maman batuna no mobali na ye to sala ye nini Kabila oyo papa ye aboko ya to kufela lutumba ayakate matanga na biso nyonso fete ayakate mais ndenge nini makambo ya kote ba kone za mboka ni na mboka ngoni Zambie mboko mususu ngini bakene Tanzanie bilo mwa bongo Nesika ya zokende. Nebi kakangela biso kanda. Mais avec des comportements pareils, tu peux supporter les soutes. Tu peux besoin de Sanzaya bientôt. Il a se comporter vis-à-vis de Biso Boite. Il nous a traîné dans la boue 18 ans. Le loi quand on a la mamanengo et puis pesa ni mote on est dans le couteau na bango. Yo kanisi Félix Tshisekedi pour solo la mido na miso bande l'action à sola. Il y a des canaux à sola raton me dit pourquoi. Et ça si c'est pour ko ambrier bino ba congolais ba vulnérable na benga. Bato wazo souffrir na vulnérabilité tango mwinde ngwana omonité Kabila pesi mbote te Félix Abeti karalu kuta basolaka. J'en profite pour wana nous autres nga pour na likamba ya sport pour na Jeux olympiques. Tout ça na Jeux olympiques en dékonanga. Dans quelques jours hein. Oh dans quelques jours t'es na juin. Parce que calme idée quelques jours. Avril mai juin. Oh tout est na 3 mois. Oh you guys. Quelques jours. Mais na lobby ndenge nini bandekonanga bazolanda bokate la partie botinde la Kabulo. Kabulo photo longola et Kabulo soka yeturo photo kanga Kabulo. Omoni na lobaka chaque fois Denis Kamba yaza muluba.
pour ngai na baluba na politique na monde bakendaka nango ya ba Mathieu Vibo na sepelaka te mais Denis Kamba ya zo mérité azala na kati ya makambo pona nini lelo bo sepelaki na Léopard ya ba jeune so beti na Léopard ba na potote bano biso tokenda kotika na école de foot bana na bino bozolandanga bana na bino nde bango na bakomi lelo bano basepeli so na Léopard ndenge moko toza na Léopard lelo ya sport de combat ba judoka bazali awa ya makasi bazali ba congolais ti lelo toza na ba boxeur ba karateka taekwondoin toza na ba discipline nyonso même ba paralympique bazali awa na France baza ba congolais ti lelo est-ce que batwana bakoko constituer Léopard te toza na biso na bakoko s'inscrire siko pour na lelo komona na changer te bakoko s'inscrire il y a ba o baza qualifié directement baza déjà combien de personnes est-ce que vraiment Alger c'est quoi papa ti ko ba information salito na mboka lokola Congo tinda 2 personnes en attendant Rwanda tindi plus de 37 personnes quelle qualification Rwanda tindi plus de 35 personnes 40 personnes Rwanda o bobenga petit petit obundisa na baye na Jeux olympiques Félix Azoyo kanga ndenga zolanda ba 4 participatifs Félix nous t'a qualifié à battre na Jeux olympiques mais qui est le président de la République ah makambo c'est les gars mais est-ce que Félix nous t'a qualifié à battre na Jeux olympiques mais ah Mbappé Macron Azolo ke ngam na Gérard Mbappé c'est Macron a entraîné la balle c'est façon de parler ah donc façon de parler à Macron c'est bien biso to lobaté au moins Macron Azolo ke boza la kashi c'est na makambo susu boza la kashi c'est na makambo susu tango ya zolo makambo ya Mbappé wana ke ngana Gérard Mbappé un président français siko yaza nani donc biso to na yebisi yo ke soki batie Denis Kambai na sport o eza muluba a comprendre ki sport oza congolais parce que awa na France batiaka n'importe qui ministre à sport batiaka un athlète nazala sportif azala ministre à sport ayebi valer à sport atoka bazwaka présentateur moko émission te bazwaka maçon te menuisier te nde ba ko tia wana batiaka un sportif pona nini po ayebi domaine wana ndenge moko feza epa na biso parce que na minute to za na ba na biso baza ba congolais ti lelo ndenge ni to ko vanda biso to va na France awa po lo bongo bino va na France mais il faut constituer une équipe to ko kondimate ba nani ba rwandais ba ya Jeux olympiques na France ba malien ba ye ba ivoirien ba ye ba camerounais ba ye ba tchadien ba ye ba to ba burkina ba to so ba promper na mboka na ba ye biso ko sango le bi 2 personnes est-ce que vraiment yuza si Congo ya Congo to za besoin de 2 personnes nous avons des gens qui sont ici bano babotami awa bano bazawa bako jouer Léopard donc c'est là tout ça là qui on a Denis Kambai quand il était ministre to la qui si José Ngoufou azali entraîneur de Fallois qui est mieux placé à Kosakala misa ba champion du monde bobengi ye toke luka club à taekwondo ezali awa ya judo ezali awa bobengi bana wana bopesi bango au fait ezalaka ndenge nini au moins na ambassade na biso poka musala basala kuna ka ko betaka batu ko bengana ka batu kuna pona ma passeport normalement il fait un quota moko na mboka yo sala makabongo bacha quota moko ya ba sportif au moins ba sportif na ne ba bundaka en Afrique du Sud partout dans le monde entier na représentation na biso il faut ezala kana mbongo ba pesa ka bango soka ngaki le bunda championnat na drapeau pas se représenter mboka siko biso awa bano bazawa bazoyo kangai Félix Tshisekedi ozano présenter meyo kaka mais yeba ke bana wana bazana besoin ba participer na Jeux olympiques oyo mais bazo senga nani akoya kokuta na bango Kabula zo zeletika la 2 jours poya na mwasi na ba beau fils bana na ye mais en attendant bana na bazala baza partout ngai na ba sportif na France atoza prêt maître Ziko azali pona judo maître Tamara za pona karaté Dadi Bakoyene azali pona judo il y a maître Beko azali lourd mandembo a participé na Lilo a participé na Jeux olympiques mais bato wana tu bazali Denis Kambai buchai aya ko mona biso poto to lingite moko na biso to va na France to mona ba Rwandais bazo sala ba biloko nyoso tout ba Malien ba il faut biso to betaka mais to sala ba potentiel nyoso tout vraiment bande ko nga bozo kanga na Kisasa ça c'est la honte pour nous la diaspora to ça ba sportif na bi ke bon négliger biso ba sportif le la quantité moko négligeable le quoi ba tangate le quoi ba tomba sala ka musala sécurité le utilisation le quoi lisasi mais cette fois-ci les enfants au bazar ba sala biso plaisir on va constituer un grand Léopard il y a Europe. Et ça possible na 3 mois etikali oyo to qualifier bango ba kota wana ba kota et to senga na ngolo moko te mais quel est ce ministre so se pour chaque fois to propose akate yo muto lo bakana biso chaque fois bo propose akate bo lo bakaka mais to proposer to proposer siko Denis Kambai pona nini apesa chan banda apesa chan ya bale apesa chan ya rugby apesa coupe judo na coupe tire to zwani banda longwa a valoriser ba sport de combat siko ndenge ni lelo ba fa na bango to fanda kabe to pola kana biso to somo nango normal mais nous avons quelqu'un oya yebi makambango wana c'est le seul oya télémakatanga comme ministre sport apesi liboko na diaspora
apa na yebite balingi nino juste naloba kino ngala zotala makambo namoni ngala linga linge tu wana te jila linga te mais na somona c'est un bon élément pour ngala mona ba premier ministre pourquoi parce que namoni que nenga travailler à la qui déjà makambo belé mais ça qui une impuissance ya justice pour emusala ne salama vous le mettez un premier ministre boluki adjoint mamuso cause la plus terrible que yé bon matisi wana pourquoi ko ele fata mboka ngo to kata moi sentiment mukie balubo bayoka kate et tikema on a pexé mambo ba jusqu'au moment dans ce qui quand ça ne va pas aux autres autant que tu as biso ba congolais nyonso il y a bien ça il y a bien pas ça mais colonies soit mabe bazanga te bango balekisi bazo so pouvoir au mabe bazo mono lokole il y a biso to zui c'est ça bazo kapé sous tolité tant que tozo bato ba na télévision on va proposer kate bango na diaspora tozo finga te mais on propose des choses vraies est-ce que bazo yoka ou pas que tozo na besoin to aider léopard ezawa bano bazali rien n'est tard même dans 2 mois tu es capable ya kokota kota na fédération to kota ba kombo na bango pour bazana ba licence na bango déjà baza affilié ba bundaka déjà wa c'est tout na kota na moko na ville na ngana no c'est les grands akobunda compétition mo wana ya judo abimi pe champion sera tani na bunda même drapeau de ces athées est-ce que biloko nengo na kabula kotala ngo ya zotela kaka aso na kana ba joueur et puis neti na feko fa wana mais pour aller ba linga ko chacha bani nonda te Chabani Nonda, un joueur qui a joué à Monaco, oh, il y a un carnet d'adresse vrai. Mais bazo préféré, papa on a mukolo avant on a banda alongo akosto mara alongo. Déjà il y a longo kala. Mbachanan. Ba comité mo. Comité de crise. Est-ce que c'est normal bozana foot, bomoni pena na mboka le mususu na Cameroun, batie nani Eto. Bomoni ninge na moni mono ya Côte d'Ivoire on nani Drogba, ninga moni ba pesa déjà. OK, mais administrable. Aso que déjà que nous ala. Mais Drogba Eto, par rapport à Mouturabiso Chabani Nonda, est-ce que vous avez un rameau côté? Mais comment les beaux pèsent sport na bateau baza capable? Mais le monde le bateau na fait aïe bien coup makamangote. Mais non. Non, tu sais que le Congo. Mais est-ce qu'on peut tous rappeler ba venabiso à comité olympique na ni à Mosmbayo. Ah, pasteur. C'est du grand sportif. Ah ça la Guinée. Ah grand sportif hein. Azwa qui a comme ministre sport. Non c'est le numéro na. To benga eto sur la makamba sport décalé. Donc ce senti non son ministre boye ya zaboy. Kabula yako mona ke somba na bilamba na ba otambula na ye tanto ke lia ntabe pa nzuzi yisu mona ministre ndenge neza normal et boso ministre pesa molia ali ntabe pa nzuzi ministre bon ba ozolo kana tata ma mozo solo ba eza soni yisu mona ministre sport en France akeli ntabe vous ministre molia so tabat non mais sport c'est un problème you can pas commander voilà de mes côtés on a sincèrement tout c'est parce que pour c'est juste pour blaguer on blague de tout ba c'est le mandat il y a excellence là ni excellence honorable Denis Kambai amena pena mandat mo kitoko ça dit même dans ba club même dans ba sport de combat à valoriser on a niveau mo ba parce que ça sportif et puis il y a sport à ligne en sport et puis azaki ministre ba le kate ba sportif bola nanga ndako na comprendre ndeni boko ko sala ba image na likambote ndenge ni ba pesa ka valeur ba musicien za non eza bien ba pesa ka valeur ba pasteur ba pesa ka valeur ba ta couper ba footballeur monsieur comme une sport de combat bo fando ndebo za ba sportif te tango ba ko ba ko loba mais bozo no baté ndenge ni sport ezo kufa kaka boy to se retrouver te au sala sport na kisasa aux yeux le côté obimi champion du Congo ba pesio Kobel obimi champion de Kinshasa ba pesio Likasu est-ce que mboka ndengona basanga même na médaille ko pesa mutu jusqu'à quand to ko la boy ana tanda ba mboko to za ko sekalelo ba komi suku mutu mi champion za na salaire na makambebele idée za boy yango na fois donc ça Denis Kambai au moins na Angola na leka na Angola basala nini bazwa ba discipline nyoso ba imposer ngo na nko na la police place ngana za na interclub la police ezo pena ba boxer ba judoka ba karatéka au foot ka bango na nko basala kawana na fa pareil ba kena société nyoso to eza na Angola baza il faut obliger bino football zo ba sportif poto mataniva sport ba foot ka bango salaire makamba papa o ba matate ndengeni c'est faisable à Kinshasa et bien là ba brasserie ba langu sa ba tout pas pamba wana o mona camion oyo memaka fufu o mona ngo etengama mais camion zo kabola masanga ya sika na ba chassis mais finalement ba biso wapi ambivalent. Et madame tu merci beaucoup. Dans mon image moro à Masteranga l'Afrique du Sud Rock Aquala bon anniversaire na Masteranga Rock Aquala et merci en tout cas il ba conseil na ça là bien et puis la famille Mobimba na l'éléphant na biso bana na biso bien des bonnes choses qu'on a depuis l'Afrique du Sud Rock Aquala atindelenga image ya jeune moro boye azobuka béton moro boye sur place ni na nganga où est-ce que ça va travailler l'état comment un individu doit beaucoup de place pour extraire truc
Comment on va barre de fer. On a qui? Mais papa, batu bazoza na mbongo eza ba gouvernement, ba gouvernant, batu ba politique. Au monité, moi na moko ya général moko za na kisasa wana. Abeti dan garçon moko. Kasi pona yo kana no, eza na banda na yo ki hein? Na Ipen il paraît pardon, mamsou na bossa neto banda to Ipen. Donc moi na général, ayen hôtel na basimi bala sala partouze. À côté d'un hôtel, garçon bata uta kingasa na uta mamsou matete lemba ngaba barumbu côté na bina sala musala na ye. Au foot te pona za mona général banda ko beta garçon wana mais mboka nini ataba na général maele to mona ka makambo te ataba na ngo banzimba zo sala makambo te ataba na Laurent Désiré Kabila basa bongo école général yango auditorat militaire ekufa et puis image zo le kana na internet sans interpellation wana sanga ko lobate Eliezer a kolobate il y a quoi kolobaka soki makamusu nda atie sens na mongongo faut un peu des impunités comme ça donc la justice c'est ça à des poids des mesures pour nakaba riche ça laisse à désirer image vraiment on a qui Aza déjà immobilisé mais agression zo continue moi c'est pas zoroba okaisa ki nini moi mdumba est-ce que mboka nini bakosa bloka bo mais Congo pourquoi komi bo Félix Tshisekedi nzambe na to sala nini pona Félix Tshisekedi kuna gérant kuna izonga na moto chef de mais il y a mon image wana te ce qui est na moto atala ka image nyo surtout na mboka na Félix Tshisekedi il prend son temps est-ce que moni yangote ba service ezate pona ko interpeller dire mwana wana na tata na ye. Ça fait mal parce que c'est révoltant parce que tout oyo est normal. Et la kutana qui na image voilà c'est là qui est passé. Mon tout nyonso oyo aza sérieux. Image voilà tant kutana nango azaki choqué. Mon tout azaki vraiment choqué au monde image voilà mais mbatable tour. Ouais. Ça faisait pas un bon moment puis au salaki na moi, na bitazaki réflexe stratégique tout azaki parce que la toile et puis là qui monte mais au moment où nous parlons vous et moi je suis très heureux parce que on a senti le buzz en question qui est comme un atterrissage. Personnellement, je n'ai pas voulu me prononcer parce que le dossier sensible, ce qu'on s'est prononcé sous le coup d'émotion, peut-être il faut rattraper au plus tard. On peut réfléchir le fameux dossier à Monantsuka. À Monantsuka, JB Brinette. Non, mais c'est prononcé qui était parce que au moins temps tu as na TVA au moins na moni ba commentaire ba to ka benga chura luka chura pona ni azolo bate kaka bango ba finga biso ba nyosolo to yebi nyomi kaka bango ba benga to ya ba comprendre que on a l'avance de voir les choses ngana bino to ko kanisa ndenge moko te et ça la bino ka passi po beba ki sportif aza bandi abeta ka bata kanela ka batu mais pozo kama sportif o aza na o le bata Félix Oazé qu'on appelle Mbote la force qui résonne na ju force nanga na tiena raisonnement parce que force on mona mutu on mona ka mémoire et ça rappelle ba paquet ça la pompage la plupart ba tika na paquet nzoto mutu eza mukie donc je crois que dans les kambu ya mwana Ntsuka wana d'abord faut condamner ce qui est passé pour na JB Mpiana ce qui bato baloba ke za malamu na yisi bango ke basa eza mabe moko JB avait fauté il a commis une faute grave une erreur grave et puis c'est le komoko oyo koko zonga suite à Salima B ce que tu lobe à Salima là c'est que tozo sunga JB Mpiana te parce que je l'ai eu au téléphone ce que tozo loba que à Salima là c'est que tozo ba papa te tozo ba responsabilité maman ni nyango koko ndimana eloko elekio peu importe moi na landa que le bozala kina ko felo media wa alobi ono bana wana ba refaka kutu na mandako no ba ko pesa nga bis est-ce que est responsable peut parler comme ça yo uti na nda c'est là non c'est là pardon nazo linga to réfléchir c'est là papa si quand to réfléchir nazo besoin makambo si quand to réfléchir il faut le makambo o est responsable alobi que bana wana ba uta kana bandako na bango ba refaka pesa e bis est-ce que bana ba ya kapona est responsable o ya vai na bana basi ebele tamaka akolo bloka ndengona et puis aboti bana basi est-ce que yo vanda na musala ba patron na biso a revaquer batonyo so ba ko sala misala ba ko pesa bis non c'est une raisonnement irresponsable à ko lo baté pourquoi yango na foka ba viola bana on parce que na raisonnement boy au na place au tikate au fait JB Mpiana a sali faute moko trop grave ya mwana Ntsuka na sana besoin na banate asombela ke lupango et c'est là qui bo et c'est mwana sa botami mwana za wana. Je crois que les erreurs moko asali eza mutunyo na ke na Bible parce que pour na pesa batuma na meka ko fungola tuma yele na Bible eloko esalama et pas ya Abraham abotisi Agar ozaki servante na ye azaki pe mongondo vierge tata mukolo lokola Abraham wana sali mwana makambo abotisi ndake koti mobulu abisi Abraham Sarah lobi bengana bango ki akende
Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a dû assumer, a dû bien, voir, biloko belé apesi Sarah bi bokende, apesi Agar bokende, a bénir ressources au mwana wana. Alors bien Ismaël oyo kozala nation makasi kozala puissant, batunyo so wando luka bacha oliboko. Lelo tozolo wa barab na leki barab nambo. Omona ba Qatar wana te. Kasi semence ya Abraham ya Ismaël parce que Abraham a assumé. Ya komona ke na ko benga na bana bote na ko négliger na sala boy. Deuxième, David, roi munene na sia moyo. Roi wana abimi na royauté na mobimba. Azo na 16h abaluki omine 16h akamutala muki ne bakali la mukana 16h wana parese wana. Azo mi bongisa boye. Roi David wana atali na sia moni mwasi mwa azo sokana kikoso. Tala royauté na kikoso. Est-ce que bana wana batona bako bimana bango bako sala boy tozana des mobala souffraka na des problèmes na sia moyo likamba kolia na likamba mwasi ya rapport sexuel mobali pona kolia zaka koko bo même mutu to mona rapo mona muta kelu kabilo même na fulu pona kola so akenza leleki Yesu Christ yemo kutu nzamba si pourtant nzalate akuti nzeta bato ezaki na saison te meloko azaki na nzala modiramo nzete kauki omoni nzala te place makabato nenge moko na sexe comme isaka mobali d'une zoma na manière moko koko kalisusu te roi David a uti na royauté na ye tie pas moi so benga Bathsheba ye mtabota na ye Salomon moi ça nazaki moi ça Iri asa ko chef de guerre na ye abomisie azu mwasi wana nzamba sirika ki mazu mwasi asime babota Salomon kana Bible on a dit maye na makamzo awute na rawana. Donc cela veut dire David avait assumé pourquoi ça bana te bana mike bana ba ko sepelisa yo bana osumo na mungolo na mukene wana koleka mukolo na balene ngolo na mukene na ko za mukolo na balene omona o mukebo mais pas ko sepela ba sepelisa combien bon ba okanga bango pona ni parce que bozo sous-estimer force ya bana basi wana baza très puissant. Yango mona ka même biso ata makasi to lobaka papa to lobaka boy omona David nani Samson bali aye yo kanisi David wana zaki munene mokie o se ka phrase wana mingi kama ngo yango la bona kota ti sa phrase la yo Samson yo wana pona la sabilo ko tala ka muta makasi lokola wana make ko se retrouver na mwana moko mokie lokola Dalila wana akoti bakaba kasi basuka kufi. Même David, il avait assumé. Tout ça, moi, si moi, sur la Bible, comme on est Tamar. Moi, si on est à l'école, à Balaki, na famille, ya roi. Roi, c'est quand moi, on est moko. Moi, on a koufi. Moi, si on a tika la Bible, on a boité, faut concevoir. Le quoi, à Balaki, ngaï, awa, faut vendre kakao. Obika se déguiser, moi, c'est Ndumba. A terminé la balabala, roi, tanga zole, kana bouté, obika beta, mon mieux, na kitok. A éviter que moi, c'est moi, on a koufa. Roi, c'est na l'art, na maboko. Nasi na beti pecho na badumu la rezate azu ba pesi simbi sa nzete na nga oyo tokende lar na tongo nde ba yeko ba na tongo kazaki mwana ya mwana mwasi na ye mwasi ya mwana na ye bana ona tribu ona tilelo ezali ba to tanga ka Bible ba ke lo tanga Bible. Donc cela veut dire des choses comme ça quand il arrive biso to ba oyo na ko yate na banda ko lo makamoko boy sana mesurer na ba émotion il faut to luka solution parce que moi naza déjà na kati. Moi je crois que surtout le big Jiba sala ki mabese ke yango moi na lingite bandeko bazako loba o Jibe mwana mokonzi akota ka boloko te ayembela fachi aza muluba na lesona réfléchir boy ko bandeko na wana pona nini faut impunité eleka na bando pesa bino moko Pasteur Mutombo azwaki mwana oyo na Chibola anyatie makasi abo eti mwana bande to place akoma so akoma na ship. Pasteur Mutombo wapi mukuna muluba natotangelo yo fanda kanyo kaka papa tika roma kamuna ngai na papa bango bazo zongo na ndengo wana asa muluba esa pouvoir non la sabango ke bozo me bolingo me majibe na terre ya mabe et res majibe vraiment avec une grandeur d'esprit à se ressaisir. Pasteur Mukuna na Chibola Mike Kalambai Zawadi Moïse Mbie Eliane nani Théodore Ngoyi candidat président de la République ena mineur tout le baté Chani aboti sa mwana moka muke za ko leke pa nani ya mutulanga yo nani Pierre Luara aleka ka do mwana muke bango wana siko ye Pasteur Kas a lokoti bango to ko sakate bato tuno tanga baza baluba siko bino bozo sepela to ke impunité ngwana non parce que tout le monde na zolo bana sa bandeko ba kendaki na logique na buzoba baza ba congolais pour R2 minonga na kota prison azam luba te voilà. Ah, heureusement, mais si comme on dit que nous avons la Dieu, mais à côté même qu'on fait le milieu les caca. Na auto landa le bique à côté qui prison pour maman livre mutalo qui ba côté kuna. Heureusement tata ponyo muta benga ba misa ça déjà des jours. Et ça qui bongo te, et ça qui bongo. Mais ce que bango bazolo ba kokota bokonte mais o kokota bokonte mais na sepeli mingi na jibem piana. Ça c'est un responsable à Zaraboui.
à tenir compte nangote andimi ko ça aye pena moni que faute ezali erreur c'est ça un parent asana Daïd asana Soraya akondi mangote erreur ni comme ta sala ngote même de la forêt sala ngo tanga na petit na biso le kaka mabe danser ça sala kani atindi ke koto na mwana mona parler ko tambulu est-ce que mwana na yako boka awa ke ono ngai wera mtasala ngabo ne non ndenge moko pena jibaza ko banga kanisi ke mwana suka yawa po abande ko batwa bimaka so komina poto mama leka ko mana poto tateleka ko mana poto noko ko mana poto tango zaka na kini so komina WhatsApp a répondre kate soko ti o komina TikTok aboyaka mais so komina poto ngata taleki na ye ngande ko na ye ba ko makaka na poto siko jibaza ko banga bike soki mwana wana ye akobo kangundo mona ndenge ba mwa minute ezaka mukione koko kate batu bakota pa mama leka ba ayo kutoza na frère ngunda ba violona 11 ans wana kote ko ratete pona nini parce que JB bobo sanate aza résident nangelebe JB ndenga za wana abeta Zénith Olympia Bercy aza n'importe qui te abanga ke bike soki e koti kotoyo a rolekati yango na sepeli na décision responsable ya JB ya komona ke atali kofi bato zalinga kofi mingi kofi no zomona zalinga ka trop mais mukwazaki na prison bato ba yakite bato ba komia lekisia donc pour dire azeka na famille na ye donc pour dire que les jours où pe ko ya bongo JB alinga ama comprendre que na kozalanga moko il a na sepeli na ndenga reconnaître loko wana andimi ko pesa ba congolais ko yokisa ba congolais pas cité andimi ko dédommager lisusu apesi mbongo asali makamyo tu akwasime na mwana et puis loko so sengi na JB mpia na kaka o senga ba mama congolaise pardon nyoso baza na monde entier parce que ba zoki na likambo moi si nyoso tu azali ao il faut zoka parce que na ese tozo na poma ba famille minere bazo kota na ba mine tozo lela ba portable na tozo na bana wana ba kota bango ba oboma bango siko na kini suba kuma ko zukisa ba makila ndenge zo bimaka bango na ko violaka bango za bienté jibe pe na attaque parent ya Daïd na Soraya il a reconnu siko bino tu bo finga ki bato abo ko lobawa alo bozo finga mwana mwasi wana bana basi musu o bazo finga mwana mwasi wana na télévision na moni bango moko ba mission ba botsa bango pe bimana ba pesa bango pe lokote basa ba deuxième dan troisième dan na déception ba musicien mais ba yiko finga famille wana est-ce que mwana nino abina ka uta na famille ministre yuso mona moka ministre congolais ko bina eza ba passion eza na souffrance ba passion ngomoni ba bana na ba yako bina et puis bana no so finga o mona même uta o finga o famille wana mwana wana mais yo moko tu ba sala yo makama bongo felo sala le côté mais ozomona na yo ki na pasi basi le ba comprendre que zali kamoko za bien te to condamner le lo shibe o moni shibe nda ache ba contre mire ala kisi ba congolais que boko ko loba mais je peux prendre une décision en tant qu'un homme aïe est-ce qu'on continue la famille asali makambo est-ce que bolingaki bato balingaki na télévision JB violeur muyibi to kangayo olingolinga te to sala bo mais moi naza na kati wana moi na batazo souffrir parce qu'on peut tout parler mais moi na wana brinette na moi na solution na bango ezani to lo banyo to ko lo bande to lo na télévision siko solution to zoli moi na wana mais c'est quoi c'est lui-même qui a pris la solution on ne sait pris na eloko wana mais ce qui est bien il faut asenga siko pardon na maman nyonso baza na poto ba maman nyonso baza partout ce que na mwana bango asenga bango pardon ezerere salamaki l'erreur etimena za mutu l'homme est faillible et puis pesa siko leçon na ba fali ba fere ba wera et ba fali ba fere banu ba jeno siko ba inosubi ba nani ba yebaka ke soki déjà kofia lekaki na likambo jiba lekaki na likambo bango ba kozala épargner te donc il faut déjà ba lobaka phrase moi c'est pesanga na bible lobaka ba montaka na berera batute ba montaka na ba faute batute parce que ko tomber kaka et le ko se comme la kamutu bible lobby il fait peso leçon sagesse ce que peso leçon sagesse te o ko nguluma pe ka wana je crois que pour ça j'ako ko lo bambongo ce qui na lobby que jiba sala ki malamu te na ko lo babongo te parce que tant que to sola ki na ye asaki pe ya abacha mo bila ke to sola ki na papa chéri personnellement to sola ki na ye aluka bakano pona osala makambo c'est ce qu'il a fait la justice ça c'est akena na justice te akena justice te pona ni asa justiciable comme tout le monde mais na sepelité na yeko mona sango na Eliezer baza ba hypocrite po balinga papa chéri angote po soki bolingi mutu soki erera bo esala mi faut c'était kende lokela ngo solution na pesi un exemple à bible et vous so ba benga na qu'est-ce que ba benga na mais mazoute sili na mungongo nde baloba makamsusu voilà ko le problème toujours banayo il y a des fois muta boye papa chéri aza mutu ba nyoso balinga kaye mais le ko ko ina mbeba ol mais faut ebise que l'erreur là papa réparer fait ça asali yango sali bien même famille les a soulagé même moi les a soulagé au moins que babi ko tu mère bango beli tanga moni makambo parce que ya yoki na miso na boka mona moni que maman lusamba moni ngeza normalité c'est ça maman baza bongo siko ba komi na niveau c'est bon même ba congolais to za apaiser pour le ko to za ko luka justice ko ta likambo ya sala musana le ko le sali musana ngwa ndimi a dédommager c'est bon vous la sali que tu
clin d'œil na vie na ngai Damien du Monekene. On a tout cela qui sujet on a longuement ngana Damien du Monekene mon vieux na pesa mbote. Yoku toza mwana barumbu ebi makambo wana bien. Webi na mwana wana. Webi na famille wana. Na libota wana nyoso. Papa na soda bimaka le kutala papa na ye. Tenga na biete. Na biete sincèrement na biete. Tala siko isika ba congolais ba bandoki. Mwana wana atanga asala autodidacte na âge amukie. Jibe mutasali c'est une école moko boy. Infraction. 2. Avoyagaka na passeport matisa ye mbula. Na prospère. Infraction. Siko so bando landela jibe na justice jibe ko samba ye moko te. Na la kena kuna akotanga komba mutu. Na na sala ki makam omuntu ke ba ko mepele. Ba ko épargner mamsu jibe mais bino msu bo va na prison. Les Congolais na fanda ba souverain biso to lingaka. Tala ba balingi ya vrai abiso. To lobi na ke Lucas solution. Il a la solution. Et c'est Elongoli ni. Ba mo dossier on peut. Elongoli souverain, Elongoli jibe et tikalika pardon na ba maman nyonso ndelo ko tozo sel. Mais nani asala ki nani petit nabiso nani chemin de la gloire. Watanabe. Tanga sala ke loko ndengona qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait désolé. Nana limbisa été. Yo mon balo bakane suma kamandengo. C'est seulement de reconnaître même pas monsieur mutu balinga ko reconnaître té. Ba ko basala o kangate. Roger ML. Il y a eu des salvateurs sur le net. Roger ML Mbote Belé na yo. Na sepeli nenge solution jamais l'amiable comme c'est salinga bien. La récupération pe ça magi wona mais na sepeli ka barricade ba te belé. Il y a ba ne belé pe ba ta réseaux sociaux. Ba na ba dossier na bango awa na solution jamais c'est mais ba moni que papa chéri awa ba koti yango. Mais na lobby nga pe na za barricade na nani fait non nani. Waza moi ça m'a kalbai nani. Daniel, victime de victime. Il y a bétail pas Mike Alamba il lokola abimi Makalamba bétail abimi lokola Lio Sala Musala. Victime est-ce que y Mike Alamba ya repara na mona mwasi wana. Mais azo linga ko beta kana Zénith. Yango mo makamto zo ka nete parce qu'il faut réparer des petites choses avoir ko kokuma na makamine. Et les cas mais mona mwasi wana tiro za na cicatrice. Les cas yo solo les cas pour les cas yo kono kasi makambo a régler on le yoko mama papa chéri. Yemoko Mike Alamba ya mona ina enina total ngona yo na États-Unis na concert abeta ki mama mona na yo oyo bana bazana kati même si y a un problème qu'est-ce que tu veux faire les pas alakisi abina mo passion ayembele ku nzemba jeto ngane na vena nena za annoncer mission tokuta ne kana mama na ngai a tokuta ne na Zénith kaka ndinga zolo ba na Zénith mo tokuta na wana il to kosengelo kwa linga beta Zénith il faut ya pena il faut l'accès la biso ta 30 minutes ya est to yibiso ne tota na est na tableau comme ça après to yogan na comme ce message voilà Claire Vezola yomdo supposé bo sommer ba billet à Zénith yona imbatable ndo ya mama c'est pas sommer ba billet na ba pona balinga mingi Claire Vezola na ndo ya mama basi ba payer ba billet na ba mais bato bakanga ba yoki ba bi mais qu'est-ce qui se passe bakanga bato na kisi déjà qui c'était ça comme message na moni su Nathalie makoma papa na ebité Nathalie na nuni akomi na ebité mutaba il faut me la fin d'une chose que son commencement et ça ni tu sais Nathalie ana ba premier belé oh il va pour maman mais mutasamba kana malobate et le qui samba heureusement yo comme verbe OK et maintenant le tour donc moi avancer surtout qui est vers la fin mais avant tout côté la dernière question sociale mais na monde se souvient na chango VCNA côté kuna VCNA do écoute ma chai na le roi de la forêt maman qui est moi genre non mais nga ile ko wana zo salanga na osekango fort et le comme VCNA do fait dans quartier je le salue en passant VCNA do chai ndé mutu nga penda ya quartier ya Tongo pona bena batna biso bango ndé bandeko donc auto va ina bango quartier moko chai au Sénat le beza lokuta te makambo azo le beza solo eza premier ya ko reprocher o comprendre ka makambo lobby eza bien te parce que mutu lokola wera so na zana loko prouver te a prouver netini bango na jiba lo bada bango loko prouver soute do batika ba faina ba faire ba prouver batika na bango ba loko sala te mais ko sala loko ndenge na jeune ko loko jeune mo azo linga mata ozo bende sous ba plim c'est pas bon eza bien te donc eza bien te atika na moni susu voice mo ezo bimawa yango na zolo na bana baso ba finga kana mbalo ba finga kana mo landri awa bazo sambu isa epa mate na moni landri ba bengi mo na mwasi mo bazo makamba landri boy ya odile na bona mo bazo makamba nani mukolo landri japonais boy japonais kasi nenga ko boya pe bakali un jour soki baza mayele te fois zo mayele o moni makamba ezo leko akoseka asala ka te na fiche de paye nete to na problème te oko sambwa mais na soso iranki na batu tout est-ce que pesi bango mayele te soki muto aza bena mayele na komona audio wana o comprendre te que bato baza ba travailler na bango te fais ton travail luka musala na osala za na poto sala makamtu parce que un jour awanga no pe boy soli kambe salami c'est ça awanga no pe bongo awanga no pe ngona na ina pesa message moko na bata ya nini ya kamba vraiment bande ko na nga ya kamba
nazolo balikambo nazaka na respect mingi ya papa Simon Kimbangu mais papa Zako aza deuxième responsable ya Kamba bataki mbangiste papa Zako aza deuxième papa oya biso ya Skiangani aza na mwana moko mona etresi ya métier ye mtaza recteur na université eza kota bongola ya bango wana université Kimbangiste ye wana tresi aza métier boy mwana wana mutako remplacer papa Skiangani soka kufi mwana papa Zako mais na ebiso mwana wana nazala ba video na ta 30 ans pour na respect bataki mbangise na olakisa ngote na boîte de nuit azomela masanga azobin pesa respect na aza déjà recteur zo mata déjà remplaçant valable usolo makamuno zo ngana yo zo maîtriser te nene na zolo bataki mbangise ba pela sa tata image nazana ngo ya tresi na kata boîte de nuit ba partout na basi bazomela ba champagne mais en attendant il est remplaçant c'est influent na kata makambo wana pona nini Kimbangu si papa Simon Kimbangu fala mkamona makambo makambo tresi azo sala mwana papa Zako eza normal ba Kimbangi c'est pona respect ya Simon Kimbangu le père ne na boy ko lakisa ba image na ngo mais na prochaine na ko balancer ko sala scandale a bientôt na zo balancer ngo na niveau moko bon mona makambo mwana tresi azo sala bon comprendre que donc on a compris que c'est le même fonctionnement ndeka Moïse Mbi azo église à papa nenge osikatende ne mazwa donc nenge komo ke na Kimbangiste bon na lobi na bino ka boyeba ke tozana belema na yawa tresi belema no ezawa plus de 30 ya makambo yozo sala. Merci beaucoup tu vas bato même pratiquement na suka to komi na bokabwani bande ko to bata la biso ba retenir nini mais surtout en 30 secondes social en 30 secondes yango za na lo mam pousser rapidement pour yango to aussi ça papa moi na moi c'est moi akufi na Luanda nini ba nazana ngo batindelinga ba filmer ko filmer omonde ka bana mbali balaka ba fantasme surtout ba kali mutalinga makama nengo na bakali muna aya na mwasi ate bakali ngani te na ko sela bakali ngani ya na be te ya na mwasi na kisasa te na Belgique ni ete o musona o asala ke mission vanda ka nani eluere o zabana mapasa yepe te nana nani na ko pesa exemple makambo nzambe nga jazz te nani na ko pesa exemple makambo donc Marno Tunga. Donc, garçon wana azakana Turquie, akena Angola, akute na mwana mwasi wana, abimine ya filme ndenge basala ka fantasme. Mwana mwasi wana après baboya na zana bana mibale. Mwana mwasi wana lobi na lingi nanga lisusu te. Lobi ke garçon wana balancer image ya fi wana ya ninga zo sani ma murna na ngwa na nina. Fi wana sali crise ya tension akufine to lobo matanga ezana na Angola mobimba. Est-ce que zo mona niveau mibali bazo sala? Est-ce que zo mona niveau ovai na mwasi? Ndenge ni bino pe basi bolaka. Ozo sa déjà acte na mobali mozo ndima film osko po botala nini? Bacha archive. Bino bosa makamalamu. Archive. Bozo toni sa mukilio. Mutazo sa no makama bendenge wana mama sala quand même mayele. Siko tala ndenge liwe koti mwana mwasi wana toka mama ne babengi mama image oto papa na ye bande kona bana na ye. Akokita sali crise attention na mito na Angola bazolo ba na ebisio bato azolo la matanga ya jeune fille wana tala ba garçon congolais makamba ndeko na ngai yo sa likambo na bika image ko landa ngo un jour kayen pas sala ka likambo est pas belle mais atika la impunité na ebisio ce qui est profond tambola na yo kayen pas tambola mais azaka na sine lembo ba tia pona ko lakisa mabe asala mwana mwasi lo akotisa mabele pona publication sala ki ya mutakala na ye moyebi ndenge bolingana ki akoki pe na ye ko boya. Il y a une publication. Oh, mais c'est mon ancien ministre Moussa Akoufa, Mouenze Congolo. Voilà. Akoufa, parce que le sextape n'est pas Bimaka, Salem, Baboro, crise. Moundele, écoute, au moins, quand même, Moundela, c'est suicidaration au Bimisika Baké, na Tera Mitik Akoufi. Mais comment. Et le coup, il y a Makasi Boy Ndengeni. Fredjo Penda Mobali, Nepso de Zara, Telemi Penda Mobali Boy. Au tout ça, par exemple, au Samona, au film, on peut ça, Nangoni. Au Mona Nini, au Zomona physiquement Boyete. Au Zoluka Nini, au Lolo Mona Nini, au Zité au Mona Rate. Tu vois aussi si na biso mais papa BLP ba mamu basengi ba bana ba botami ba koli ti ba komi autonome ba kela ba vie na bango photo ya famille ezate ne ba kenda vacances donc bon omoni awa ba mama ya yo wana skoli na robani singa poser un problème ba papa ono zo mona papa congolais ba kenda vacances na nganda ntaba ba kenda vacances na exotique ba kenda vacances et pas email à la jonga ba kenda vacances bango vacances ba mama ba papa congolais ezaka wana et pas Michel Kombe na MK de pas ou bien pas Blaise c'est bele mo bobo ba ko lia kuna ou bien ba ke pas mutulanga et pas nani na
ya nini ya oyo mususa biso nani Lambert de Paris baki kofanda na ube ba yena et pas na Apocalypse 22 papa congolais congé d'abord congé za likamba budget et puis ça budget mo omoni congolais za ka mutia mabe oyebi ke bato bazana bana ebele bachila ka bango ba bomo bachila ba pour okende vacances ba cause la bin hôtel ba obi bo ponesika bo okende l'état fouti yo po zundam ah yatana ke no kangeso tiki take no vendre na vacances papa mobi ke makamana foza la mobile obi ngamona seka mukomsusu bana na ngai krisivi fallait ba kenene ba kena kotambola na ba forêt na ba mimi papa ba kena ko assister bango j'ai dit bon je vais aller voir papa mais makamana ba congolais ba okende te to koti na zamba banda to wanda kotambola ti na bi ah oyo mutanganda yao akoni kotambola na zamba oyo lui a robimele awo obi ke to fandi journée mo bima mimi na ba pique-nique na ba wana ba lié kolon na fandi nati na poko na terenga bino makabako et puis bana ba congolais ba sa na moni ata mon côté so mindilo na ba kamwa bi ah mais moi na tato yo za bien parce que okomona congolais na makambo wana te évidemment basi pi bazana makambo basi pi bazana problème wana basi so bazwi mbonga bana eza toujours likelemba Schengen mona mutafanda na France ça likelemba na Allemagne azana France ça likelemba na Londres mais kindo kimomba yango wana likelemba koma Schengen moi si au moins mbongo ezaka na bana on eza mbongo pour moi na soka komi na 18 ans a passer permis azwanda kunaye nazolo bana micro question pour les sabati na TikTok mama nini oyo ya congolais papa na congolais mwana koma 18 ans kutambo sur 10 0,5% tout basomba biloko ya Zara babalme oyo kote mobali akendaka kisasa avant que les mobali na lobi nini mobali na poto avant que les kisasa somba collection soit sika olokela tela banani on ne sait jamais ah okela tela banani tu vois il faut mobali moi sinon on anda ko lembi ko changer collection mwindu wana si on solo ko kela kisasa et comme ina ngai il faut bien s'habiller pour bien se déshabiller c'est bien se déshabiller na kisasa on ça peut crise mais moi ça na lembi ah ba secourir yo boye ba kutimbala na kati basi ba lembi basi monsieur za ba fa ina mibali ka pofa uzuka même mobali na pona même ko sukola nya wa kosa alingi maite merci mingi na bandeko su balandinga de partout merci mingi zaki réflexion andeko na bino lembatable chura mboma merci mingi na PDG Brice Tangi Lulendo oya bâti service motebe na yo place ozolanda biso merci pour na bavocat ndenge tielaki biso merci na maître Doris Lutonadio motebe na yo merci na Fabrice Kintamvu veut dire parking aba jogo na Proms BTP Proms BTP immobilier construction na Bordeaux Michel-Ange Mbala mbote place olanda na Bordeaux so lingo tonga ko lingo so mandako betaka ka Proms service omona yango ebimia na immobilier et puis nini merci mingi na Batinho Soubalandinga Carmelia mes jumelles que j'aime tant trop belles et puis Chrissy Vimbo m'a dit Miss Univers très intelligente. Il y a Melvin Boma, Bois Noir, aîné de la famille. Melvin Boma, Bois Noir, aîné de la famille. Il y a Denisia, la plus belle. Et puis Blessing. Merci Mingina. Die Malela. Wana batu balbazo lati sa na potonde bolinga. So ki kombona ka Die Malela kanga. Okosomba bila manengo lingi. Francis Biba mbotebe na place ozola ndangado ateka talate mami kingwai chele mbotebe na yo Florienga mama Gucci mama Balasaga mams mama bag leader na bango ya bilamba pona koteka isa base ya Sfada Basende Nelson Yandele Sayo Basende merci mingi na BBC Fungula na Louvière merci mingi na Ida Okapi merci mingi na Linos Bonzembo en Allemagne muturanga Denis Marcos bazo lukona mutumo na Bruxelles abenga ngai azana besoin de Denis Marcos soko la émission songela ngai merci mingi na bandeko so merci na yo merci na Noya mama imbattable ça sombi biye à Mike Kalambai yebise azong sango. Merci Churamboma, tout est bien qui finit bien, mais je voudrais terminer cette émission en souhaitant joyeux anniversaire à quelqu'un qui ne cesse de nous soutenir à travers ses conseils, à travers ses prières. Date de Fly, la taille troublante de là où tu nous suis, cher ami. Bon anniversaire à toi, Date de Fly, la taille troublante, plein de bonnes choses. Churamboma, tout ça. Mon père, c'est l'anga pe motebe na petit nanga fiston mamisa. Na moni osala ba nini ba biloko moko bien pona e makamba bale, mais boye bise moko la royal wa mettre chura tiki si je moko awa pona Jeux olympiques zolo banini. Parce que tous les léopards payent à poto, vous pensez ça. Non, musu bana bete. Na petit nangai, na wala petit nanga quartier. Bana bana nanga cham. Nano musu nani o bazagire na veka kibani balandi na Côte d'Ivoire. C'est un mot de belé. Merci vraiment, merci. À la prochaine. Ciao.